vraiment asimisi touche asimisi makasa kwanga ya kanisa gete richesse ya kopesa pouvoir nde ezalaki na makasa na basimisi nzoka nde makasa kwanga bazoba biloko batia na kati ake kolatisa ye na poso ya nyama ya ngoi poso yango mpe balobi ezalaki kilo awa ezalaki kopeze atambusi ye bakilometre milai vraiment mokili yango wana atomi pesa na nzambe tobosanaka nzambe te omoni bandeko botala ndenge sikoyo vice président Jean-Pierre Bemba aza kokamwa aza kondima te botala émotion aza nango botala kaka ndenge geste asali donc surtout ke adimi teke vie pepele asimbisaki touche azokamwa ye akanisaki avec baton wana vie pepele dans une semaine ou bien dans 3 mois bakobimisa ye po ete vie pepele ezosala mais nzoka nde vie pepele atielaki bapoala ngembo bapoali ya nyau bapoali ya mpuku na bamanzaka eza mawa topesa kaka confiance na biso na nzambe bandeko moto mosusu te kaka nzambe vie pepele bazali koluka ye bazali komona ete vie pepele aponyuka vie pepele apesa asengaka 3 ngombe na sintaba na bandungo ya minene donc asengaka biloko ndenge babalisaka mwasi na libala biloko famille ya mobali basengaka Jean-Pierre Bemba apesa nyonso tu wana mais ntango Jean-Pierre Bemba apesi babiloko nyonso kopesa Jean-Pierre Bemba apesaki mokongo vie pepele aponyuka na bangombe na ye yango tozali koyebisa bino bakonzi makambo ya banganga efika te makambo ya banganga ezali nango kaka makambo ya lokuta tomonaka meme na batelevizio mokolo afdel akoti na congo bake kofungola bandako ya bamobutisi oyo batikaki bake pa baramoto bamondi koba ya monene baramoto oyo bakoba bakangakanga basinga bakangakanga babiloko na nzoto ya nkoba bakomakoma bamakambo ebele oyo banganga bapesaka babiloko wana nyonso esala eloko te yango tozali koyebisa bino banganga bapromesi ya banganga efutaka te bandeko bolanda nzela ya nzambe parce que banganga bazali koluka vi mpe kaka lokola bino tomona nanu te nganga moko boye okei asaleli yo bamakambo mpe nganga nalobi ete nasali yango ofele non balobaka kaka ke na kosalela ofele mais soki omoni bamakambo oyo ozali koluka zonga awa ntango kozonga ale bademande ebandi bandeko babolingo tokwana nzambe nzambe nde azali solution yango ete papa Joseph Kabila na mama Olive Kabila bakomprendre yango bakomi koinvoke kombo ya nzambe yango nde ekopesa bango réussite yango nde ekopesa bango solution e tozali kosenga mpe na bandeko bino bato boyebi ete procès ya Jean-Pierre Bemba ekobanda le 4 olia ya komemaka babiloko komemaka banganga na baaudience solution ezali wana te botya nyonso na maboko ya nzambe mpo nzambe nde mutu asalaka kasi soki bino bozali kokende kozwa banganga na baéquateur mpo bomemaka bango kuna bakendeke koevokaka wana nyonso ezali na yango pamba ezali pamba yango ete oyo tozalaki na yango wana toyebisi na bino bandeko to homme politicien congolais ya RDC oyo bino bomesana kotalela banganga botika nzela ya banganga bomoni ndenge vie pepele amonisi président MLC Kimona Meso alie 3 points ya mobimba lelo président MLC aza na lubwaku vie pepele aponyoka na minute nde tozoloba na bino boye balukaka vie pepele aponyoka ndako oyo azalaka na yango asundola yango toyebaka te vie pepele soki aza na Afrique du Sud soki mpe aza na Europe soki mpe akenda wapi rien bagarde du corps balukaka vie pepele aya kozongisa singombe na bantaba asengaki me akozongisa su ndenge nini po ete vie pepele asa aponyoka na ye yango na nde bamakambo toyebisi bino ete bopesa confiance na nzambe tala vie pepele aye kosala numero na ye aye kolia président ya MLC 3 points président ya MLC aza kuna sikoyo na lubwaku bazoluka vie pepele akende kosala numero mpo ete abongola badossier na TPI mais vie pepele aponyoka yango ete toyebisi bino ete bakonzi botalela nzambe botalela bato ya mokili te oyo toyebisi bino ete ya bino ezali exemple monene na banzi boyoki oyo tozalaki na yango wana po ete epesa leson na bakonzi oyo bamesana toujours kokende epai ya banganga po bino moko bomoni ete président ya MLC ndenge amoni bamakambo na ye vie pepele alie 3 points et puis azosibir susu lubwaku ete ya bino na banzi
bocomprendre eloko nini oyo tolobi mingi bazali kokanisa ete bamasolo mingi biso tobetaka ete ezali bamaseki mais botire leson na kati na bamasolo wana bokomona ete une grande partie ezali vérité oyo ete bakonzi na biso ya lelo mingi bazali kosepense mingi na nzela ya banganga alors ke banganga bazali kosala eloko moko te. Merci na bino baoyo bakoyoka ete balanda nzela ya nzambe bayoka mais baoyo mpe bakoluka kaka bakendeke banzela ya banganga likambo te bokende na bino mais bavie cipepele oyo bakoya na nsima bakolia bino lisusu ba 3 points ndenge balie président ya MLC azali kokemba lelo na lubwaku ete ya bino. Merci tosuki wana bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolekisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya journal nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.journalnil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini